eloko na koloba edito image fimbu continue kaka frappe bango na fimbu edito image eloko na osenga yo chikote bango edito image banza sango ya Congo edito image edito image edito image edito image edito image edito image Bon, nende baki tout à l'heure on a programme ya matanga. Nous avons pour Sabinoke matanga. Cadeau sur sa programme matanga. Parce que nous dit les années samedi, deux soleils qui pour matanga. Pour dire que ça la mois de là, bande nous avons un problème à avoir des amis pour y développer papier pépi ndenge azalaki na biso ndenge toza awa lobi tozanga na matanga awa après décision de 2 ans donc on a changé lobi tozanga na matanga awa mais tokobanda lobi na 23h pour ba musicien bakobanda koyemba lobi bakosala biso instrument tout complet instrument lobi ezali complet musique qui va dans lobby dans 23h, va combiner la pépi, va coyer médaille dans la tête de la ndengezala. Kaye et vous dans lobby que dans tous les restaurants. Dans les restaurants surtout Kaye et vous dans lobby que dans Château Rouge. Ici quand nous sommes, nous sommes que c'est un message à un message. Kaye et vous dans lobby parce que lundi il faut toper ça. Mongo na pomme funèbre pour la démarche de la négociation de conserver comme mardi. Donc, il y a moins de 50 000 négociations, vous avez quelque chose à donner. Oh, vous avez quelque chose à donner, de ça. Mais, la semaine, la maman est sur Paris. La maman est sur les gens qui ne pas y pépi. Il faut que ça la vidéo, il faut que ça la vidéo, Christian Akwasa, José Togolo, mère Bino sur la maman sur marche qui a tout la maman dans ma peau, la communique noire. Le lobby, il faut que ça la vidéo ça veut dire vidéo pour la sa message et pas là-bas, musicien congolais. Biso, nous allons par résident en Europe, puis une situation à la relation de les cas, concerne l'opération à côté. Mais il peut dire la Koufi, c'est un artiste congolais. Il faut contribuer pour la loi IPP. Ceux qui vont contribuer, nous avons fait un message tant que le message il a dit de nous passer le message. Oh, nous savons que Azali est un musicien tel. Ayebi sa musicien il faut que tu aies une zaka. Ce que tu es, là, par exemple, il y a une celui a tenu une contribution qui a fait dans les années. Pour ceux qui ont dit que les petits ne vont pas dans le tien. Donc, on a fait ce message dans tous les missionnaires sur tout, surtout, tout ça, bon, la belle maman, surtout. Il y a un message pour vous. Achaki, José Kogolo, Olivier Mouamouya, José
sa message la maman na biso banyonso kasi oyo tobandi liboso epai ya ser na biso oyo totikala na ye ya mokolo naleki na yo toza awa koza engagement oyo ozwaki mpona liboso papier maloba na eza nini na biso na biso na tosoutenir bamusicien congolais oyo toyebi majaki image yango nyonso eza awa oyo bayebi bakomba ntango moko oloba baoyeba parceke oye message nini ozopesa musicien congolais oyo baza na kisasa mpona papier pepi message oyo bana opesa mpona bamusicien nyonso ya RDC mpona papier ipepi motu nyonso atia linzaka elakisi nini motu nyonso atida cotisation na ye mpo tokunda papi ipepi pardon na esengo monene parce que papi ipepi alingaki bango alobaki soki akufi bayendela ye banzembo balela ye alors azali musicien lokola bango eza lokola te ke yo mpo bango babetaka awa te bongo batinda cotisation te musicien nyonso oyo ayebi ke biso mpe tosalela bango alors tozokontinue mpe kosalela bango yango wana oyo akufi aza leki ndeko papa musicien nyonso cotisation tozosela bino na kombo ya mwana Yesu Kristo amen wana mazoki atunda zaka pembeni wana tela soka na makozokende oyo minini mpona musicien congolais oyo baza na lisasa mpona liwa ya développement papier pipi nga nalobi boye mpona bandeko na biso ya bamusicien baza na Kinshasa bakanisa ata ndenge papi pepe asangisaki bango na nzembo oyo ye atiki awa eza nete héritage po aza musicien ya liboso asangisi bamusicien nyonso ya Kinshasa bayembi na nzembo na ye donc bakanisa batia mabongo na poshe bakunda ye ata parapor na nzembo nde bango bayei koasiste na miziki na ye baasiste siko na enterrement na ye bapesa mbongo bakokunda ye avec honneur po aza grand musicien po bango nyonso bayebi ye po balingaki ye mpe po basistaki na miziki na ye donc liloba nanga kaka yango wana batia mabongo na poshe merci bandeko biso epai ya ser na biso okisala kwasata ifi wala moke ya kitoko ya lisasa bayebikaka moke sukali kisa na kwasa kwanza bango ngai nazosenga kaka batuni ya musicien congolais a Kinshasa RDC nano nakosenga bato ebele bavedete tu wana kini omoni papi pepi na poto bamusicien tout oyo baza na kini ebi papi pepi basala bapesa ye mpe respect ye bapesa bango respect tozozela participation na bino enterrement eza samedi oyo samedi le 6 enterrement ya papi pepi le 5 eza vendredi le 6 eza samedi donc le 5 eza samedi ndoko tozali awa tozozela participation na bino botindela biso bambongo bamanda boluka golf zola azali Chris Mouli bazali bokuta na bango bobenga bango bakotindela bino na bavideo na Facebook omona batesto botinda mbongo bakongole so botindi te tosiliki te tonakanga te mpo eza likambo yaka ezwaka bino mpe ezwaka biso totika bino te so bokondi papi pepi te motu te otina mbongo ya papi pepi te yebaka totia buton so bozwi problème na poto ndekolo oyo ya famille okomona biso te bana poto otia buton bakoya te donc vobokunda papi pepi pasa grand musicien osalanga longo makiati papa na chuchu longo omoni chuchu azofilme biso tozolela papi pepi atiki biso eza mpe noyoyoyokupenga mais on vous aime beaucoup bosala geste pardon s'il vous plaît pardon kuderete mais bosala mo mpe eza ndenge wana koza bamusicien aza ndeko artiste bosala merci beaucoup merci maloba na yo eza nécessaire ya oloba mingi
eza te bino nyonso tomoni awa makambo elekani awa eza nango video te ezali te eza te oyo Joseph Ngombe ndenge azali wana aza mpona motu nyonso to oza comprendre ndenge azali awa Joseph Ngombe bapepele baza koba Joseph Ngombe na yango mais Joseph Ngombe azali Joseph Ngombe osemoka boye na koteme ye on comprend oyo asala mpena ke bato bazala on comprendre ndenge ya bangoma ipepi aza moto ya biso ipepi nga nafandana ipepi pendant longtemps soki bolingi mpe botala tala bavideo bomona mpetake opeteko ndenge nini boni boye na boye kristian akwasa na aku ndenge nini aza na problème moko awa le mosusu nayeba mpe kofungola te na makambo mais bato fo bacomprendre ngai papi azali motu na ngai bato oyo bakolinga basala neti oyo bodaboye te bamusicien bino nyonso tu donc ndenge ezali ya boya bino nyonso tu boya kopesa mbongo boya tosala cotisation tokunda papi mpona ngai tozosolona awa toza na matanga ya papi aza yaya moko oyo tozala ye apasi na bisengo na osila tous les musiciens congolais ezala o lotre na ezala o naninani motumu atya linzaka ndenge yaa na ngai mapa utoloba ndenge majaki autoloba ndenge ya kristina autoloba ndenge biloko autoloba donc motutu musicien congo ezala o yolani fo bokunda papi pepi soki botiki mbongo te donc oza na faire na biso donc bino nyonso bozala motema malamu ndenge ipekeza ozala na bino azokompanie bino na makambo na bino na makambo nyonso antuka tomema ye ti ekola suka soki bomoni adresse oyo bokoki kotina mbongo bokontakte dos kizola bokontakte keba na bacommissionnaire nauti cimetière réunion monene ezalaki na kati ya cimetière na bawei ya monde entier keba na bacommissionnaire ya matanga so moto akufi baye na liboma bafoto oyo bango bayeba esika bakozwa soki nini bawei ya congo bawei ya ghana bawei ya poto bawei ya partout ya monde entier bazoseka bacongolais oyo bango so bakufi baproblème ezangaka te oyoka ono mobulu ebimaki bale mbongo utaki na poto bale mbongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles esali makambo ofuti awa basalili yo makambo tu na kini pepele wana na bokasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolanga na nzela te makambo tu biro bafoto ezali okomona bakatalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge wana tu oyo kolinga kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana na communiqué na batelevizio nyonso ya Congo badiffuser communiqué écologique yo pesi kaka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na poto babashe akiti miziki yo kobeta na matanga nyonso wana uta na poto makambo tu wana awa bokosola na biro na bango za na Château Rouge na bongi Château Rouge solution ezwami makambo te oyo balelaki boye totindi boye te donc nyonso ezoleka awa soki mpe famille eza na mobulu baza na capacité kozwilo police nationale eye mpo esala sécurité levé du corps bato bakomema ngo bata sécurité balata uniforme suka na masolo ofuti awa bakundeli yo mowei na kini na ndenge ya bien ya bakalite ya bien miziki ezali oyo olingi ebeta mboka na bino mboka tu bakozwilo miziki obeta na suka masolo
oyo kozwa DVD oyo bakundaki na bafoto ndenge nini elekelaki suka na masolo catalogue ezali bobanga te makambo tout pepele. Global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge. Okoki ko benga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85. Tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00. Global PM service funéraire Patrick Malwavenyi Bawei non basepeli.
nakufi moto na nakufi te. Keba na ba commissionnaire na uti cimetière réunion munene ezaki na kata cimetière na ba wei ya monde entier. Keba na ba commissionnaire matanga so mutakufi ba na liboma ba photo o bango ba yebe sika ba kozwa soki nini ba wei ya Congo, ba wei ya Ghana, ba wei ya Poto, ba wei ya partout ya monde entier bazo seka ba congolais o bango so ba kufi ba problème ezanga raté. Oyoka ono mubule bimaki balembongo mbongo utaki na poto balembongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles esali makambo ofuti awa basali liyo makambo tout na kini pepele wana na bukasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolanga na nzela te makambo tout bureau ba photo ezali okomona ba catalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge na tout oyo kolinga kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiquer na ba télévision nyonso ya Congo ba diffuser communiqué écologique yo pesi kaka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na poto ba bâche ba kiti miziki yo kobeta na matanga nyonso wana uta na poto makambo tu wana awa bokosola na bureau na bangoza na Château Rouge na bungi Château Rouge solution zwami makambo te obalela ki boye to tindi boye te donc nyoso zoleka awa so pe famille za na mubulu bazao na capacité ko zulo police nationale et yé pour ça la sécurité lever du corps bato ba komemango bata sécurité balata uniforme suka na masolo ofuti awa bakundeli yo mowei na kini na nenga bien na ba qualité ya bien musique ezali o linge beta mboka na bino mboka tout ozulo musique obeta na suka masolo oyo kozwa DVD oyo bakundaki na ba photo ndenge nini lekelaki suka na masolo catalogue ezali bobanga te makambo tout pepele global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge okoki ko benga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85 tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00 Global PM service funéraire Patrick Malwavengi bawei non basepeli